boire le mot Quitino Mabe. Mais yo, Quitino Mabe, yo nanyo peksa théâtre. Et là, on a le bras que non, moni Quitino Mabe. www.potonapoto.com. C'est mon ami na personne. Na bande on bazana ngai réalisateur solo. Alpha go fait un message, la image à Bouitra la raté. Alpha go fait un message, paka de panka. Babi, merci beaucoup. Na bonté, na beauté qui ni beauté fait la Dieu merci. Balobi meilleur de Paris. Babi mon amour la solo fashion. Babi cameraman qui toko wapi. Bois noir, métis noir na biso ba cameraman. C'est beauté fait la beauté qui dit mon Dieu merci. Babi le haut, tu as un tournage avec comédien. Tu es un comédien, bango tout pour en faire à Saïsaï. C'est voilà, tu as une série bino là, c'est qu'on a sebno qui tu es un comédien nyoso au basara théâtre ba na mboka ya Europe à propos n'engé posant Saïsaï à tout bima na prison. Tu es ka bango sengoni ba na ngo pour ba comédien ba qui pe na passe. Ba qui na sengoto qui na passe. Surtout ka bango ndenge l'état mboka et kateli posant Saïsaï na minute à libanda. Tu es un ndako ya la brune pour la la brune mbangu apesa avina ye c'est on y a zanango de pourtant ça ya bimi boni maman so original ba bimi kolo komi original oui na bien makasi ne sengo président ça ya libanda de ka to déclarer qu'on a ba émission to ba ikeza nango yete asali na yango te nzambe pe asali ki azana innocent. Justice t'aime mboka kati makamno kitoko donc tous appelés à recevoir la makasi. Voilà, merci beaucoup aux a recevoir la makasi. Ninge pour ça c'est azali banda, tu es conseil européen sanaye na likambo yote ko kwelela e conseil européen sanaye. Bon conseil zangai na nga pe spécialité na nga pe danger te menaza mutu na kati ya batu na conseil na ngezaka ki ye moko amoni makambo oyo tyokomela ye ayebi oyo tyokomele nzambe na ye alakisi ke aza innocent na ndenge abimi libanda akoma sikoyo mayele mpenza ebele mayele ebakisama likolo ya mayele avanda azwa na temps na ye avant bando passe na bémission azwa na temps na ye nano afanda akumisa nzambe na ye akende ba prière apesa ta dîme. Donc on nzamba auto bunteleza likambo ya munene la mine ofandika bibaki koso likambo munene bonke o violer pe na ndenge to yebela ki mboka na biso na nde to yebela ki mboka na biso ke ba corruption ezalaka mamba lokute ezalaka mais lelo na moni ke justice mboka na biso côté la suba tuté so za na tort so za na raison. En tout cas voilà c'est pas makasi ça peut on est à mboka na biso ba tutoza libanda pona ndenge na biso bon tata to banaye ko luba to yeba ikeza bongo te mais corruption pezala ka lokute zalaka mais la moni ba tu nyonso na ba docteur bango nyonso fuma baza clair na makambo ngo yango to kumisika nzambe makasi to déclarer ki on a bémission na so na saki bomona ki na ndo déclarer nzambe na biso apesi biso raison na bato babanda ko finga o basekaki tango omoni na mokili to zala te so moninga zili kambu pasi okomi ko cholo okomi ko finga lelo zo finga moninga yo lobi na oyo yebite au fingi au cholo au seki mais les lonzamba la qui c'est kazana innocent à libanda donc courage ka ebele tout ça dans un sengo à libanda to le la soute hein oyo comme mamba CP là yemo siko avanda siko kat na yemoko aye basiko nenga kota ki 2 mois wana ucho sana prison eza kwa nzamba benda ki non boza la contact nae nenga za libanda siko aye basiko dem nenga zo démarrer makambo siko ako démarrer nenga ni ata la côté ni ya saki erreur côté ni ya saki bwepo akende siko yo tout droit. Non, conseil n'a rien à plus. Voilà, merci beaucoup, maman la brune originale. Ouais, merci na bosanité na makambo oyo ya président Sai poto ane sengo maman Chantal la couturière babenga ki biso maman Chantal la bito si sana makambo Sai eza pasi maman Chantal la couturière Sai yo azana libanda o Sœur Séraphine Mbala atoke Turquie wana la tozana okende Turquie yebaka ngo ke Sai déjà zana libanda tozaka yo sepela ozo pe bande ko mususu pone toza en plein tournage tourner mais la militaire à la loco soka na image alika zo image yo
Merci beaucoup. Balobi, tu as un comédien nyonso. Tu as un comédien nyonso. Kaka nde babi en plein sibino en plein tournage nga ya kana source ya ba comédien ndi kaka original lobio nga lokoso ba image nga ya kana source penda na ya benda na source comme no ki bana tournage ko zo bango mbarmo na tournage na bango pour toka ba vina avant par rapport ya présent sai boni nde ona Ouais, kitoko trop la mine. boni nzoto Ouais, en tout cas tranquille na makasi liboso ya Nzambe ya mibale na makasi ya Franco. makasa mbale ya Franco Ya président na Franco Johnny Faye. pourquoi tu es zigura te ya Franco On a polémique. polémique était Mais mais c'est qui moi qui on a polémique. Oui bien que non ex. On a dit ex président président. Si on a minute hein traga le Franco, le Tumba, the King. Il m'a mis sur petit na kinal, il a hein traga cochon blazo a vibrer quoi. Donc voilà. Donc qui toque trop. Tu es sûr que au yebi qui est présent sai fait son ami toi da libanda tu es sengo nous en ngo ba pension par rapport n'inga da libanda Oui, toi c'est un makasi pour moni et là non c'est pas les bosso pour monde na sur artiste comédien surtout et zaki monde mo boye ba no mona so pamba mais pour le moment on a vraiment donc comme la solidarité pour marquer ba marche ça na ba ki nona même go de match à vite et mané da bon côté faut voir embouteillage pour nini que non président ça ya bima pina le kamaza nango na aza innocent nango donc toi c'est un makasi nous ko tibiso en plein tournage. Non, comme la mine, vous avez trop de choses à imaginer, donc ton demi au salango. Président ça qui tourne de ces pays à trop. Donc conséquent on peut ça étant que collègue, étant que président ça c'est un groupe nae, aïe parce que kaka moi n'engo au tambola. Hein na ndenge que non aïe ba pe ba camarade a fouiller vraiment donc ba fouiller les bons compagnons quoi. Doit fouiller ba camarade qui toko aïe bi ko tambola mo ko tane ba gafe to ça mawana. Au monde qui non ils ont pas mensonge donc voilà donc président ça toi courage toi au cœur na yo donc courage à trop faut conseiller Moussa na yo en tout cas tout ça vraiment na plaisir donc poto mo biso mo raté poto mo bima partout dans le monde est bougé parce que innocence ça est monani na misu banda na bandeli tina suka donc président c'est côté zali en tout cas ba coup de chapeau ba nous en Afrique ba soutenir ça place ça qui en tout cas ba chapeau ya makasi quoi et puis je remercie moi tant c'est à Lyon tantine Élysée na Lyon na papa Willy on toujours na souci à ça oncle nanga dik na maman Olga na Vincennes toujours sur ça donc maman Rebot Hélène Kuntu me paye à service à traiter à traiter na souci talaka papa ça mais comment tout donc Hélène Kuntu donc président ça Libanda tonton Adrien Lopez maman Mimi Dimuka donc ça elle a toujours Libanda toi c'est moi makasi. Mais il y a des gens qui ont continué à m'aber. Il faut contrôler la couture, il faut couture, donc il m'a appelé quoi. Ah, couture m'aber quoi. Tu as toujours bossé dans Moussala, tu as toujours le président Douché Bazali, le président des minutes, donc c'est un macasse. Tu as le président Saïsaï Moussala. Donc, on remarque que les minutes qui tirent les habits africains, on peut savoir que les artistes comédiens valeur. Si vous avez des musiciens, si vous avez des gens qui ont des valeurs, si vous avez des valeurs, Congo. Donc, merci beaucoup, la mine. Image très kitoko pepele. Merci beaucoup. Donc, nous avons pas donc il tourne à tout quoi. Merci beaucoup le meilleur réalisateur Alpha Goffin Image toujours image qui tourne au tout ça Alpha Goffin Image. Il y a mon grand journaliste donc on appelle si mot théâtre na moi nanga Jennifer à bientôt là Jennifer Maleko quoi. À bientôt là à donc c'est une année le 27 avril. Ah une année donc moi gâté aux ala. Bino pe aux ala. Mais écoute, nous avons faut contrôler toujours pour beaucoup de contrôler donc merci beaucoup la mine donc derrière merci beaucoup le meilleur réalisateur Alpha Goffin Image
toujours en zoloba ba match kitoko beza yo babi toujours kitana se toujours duche babi mobala pembe mwana elemba ya solo solo babi lemba séparé babi président duche babi ba groupe ezana kin ozo frapper lokola président duche zate biso moto kenek sur place to mona ki bango groupe a solo solo duche kapanga batika yo to lande na se na Janifa et Franco Lutumba babi Nicolas zo sala brine na kombo ya original. Nous sepela boy babi nous sepela nous sepela autant à côté de la prison yango mais non biso to ko sepela te wana ba les ont dit ba n'importe quoi biloko atolanda ngo to zo sepela nde abimi prison ba polémique yana papa ma depo ba émission to sali bo monika ba déclaration to sali jamais to ko ti ko sepela passe ya mutu biso to abata ba ja wana te na bébé kuta na bébé pas bibi na mena sali to ne senga grave. Quel autre président Janifa ibana si. Voilà beauté kindimbu beauté fait la mokonza image babi to kitana sezo zwa Janifa Lutumba Franco babi ve simayo babi ve madilu nyon sokaka ye babi quand même to masu Koffi Olomide nyon sokaka ba se comédien nyon sokaka ye to kitana se. Si ndo sera boyé de ko za président Duche kapanga ya bapetu kapanga balobi Duche mobalo ya pembe bote ndi mutala yana nenga zo ya babi mobalo ngaza la fiero wapi mwana ngozoki balero tela biso ye wapi soka la mundibu soka la bench to bakate yo kapeza Duche kapanga babi peza Duche kapanga fiero wapi azo ya zo denda na président Duche kapanga mobala pembe yo la mundibu non non Congolais fier de l'être. Ouais. Merci beaucoup pour ta douche. Excusez-moi sur le dérangement. Nous avons plein de tournages. De cas où nous kaka, tout le temps ce micro baladeur, nous avons besoin de quatre tournages. L'affaire il y a Saï Saïn, qui présente Saï Saïn de Konayo, frère Nayo. Dans mon équipe nous peut on na kin na réunion salama qui était qui va journaliste au bossa qui réunion faire Saï Saïn, nous tous formé bino qui au yebi déjà. Qui pour ça c'est Azali Banda toujours ba vie na yo par rapport que ninga Azali Banda c'est on nous en yango au message nous en yango pesa na yo vraiment eza plaisir à trop donc ndeko na biso ndeka tozaina kin to tika ki était to bundaki bomona ki ba image ba interview to sala ki par rapport ya makambune bande o lekana kin et puis kolanda ye moko na ba procès nyonso banda lobelo moko justice abato mokili ezalaka nango mais justice a nzambe pe ezalaka donc justice esai mosala nango et puis justice a nzambe tranché et nga nalobaki yango kolanda kaka makambo ndenge ezalelaki ba version de fait oyo famille wane banda kopesa banda sentir pena c'était un scénario mal fait. Un scénario mal fait, biso to ba scénariste to ebinde ba comme un scénario pour nous capter public. Donc siko bango siko blora ba bango ba scénariste était ba ça les scénario mo terre à terre scénario mo ezagi na sens te et nzamba confondre bango et ba artiste nyonso vraiment na remercier bandeko na biso nyonso bazali na kin ba artiste comédien ainsi que ba journaliste pe bino botika gi biso te pona likambo oyo bozaki wana toujours à la source pona luka ko pesa bandeko nyonso info donc merci vraiment merci na association na biso ya ba comédien nyonso ya kin tout comme ya poto awa tozaki ensemble unis pona cause ya innocence yande qu'on a biso fiston Saï Saï et nous profiter na passer message oyo onyo sweleki nzambe alingaki alakisaye nze atalisaye comment est-ce que akoki ko vivre lobby aeba nanyo ko côtoyer aeba nanyo akozwa comme camarade et à éviter makambo mususu donc fiston Saï Saï merci vraiment na sengo ya ebele talara la mina yo surprendre biso en plein tournage et to profiter pour to bimisa pe sengo na biso na ndenge ba kiteo na ndenge ba et puis merci na ba avocat pe na ndenge ba plaider pour na innocence ya ndeko na biso. Merci beaucoup. Message ni bino eta ke bino ba présent théâtre. Le son ni bozui ta ki posa Duche o la na mouvement na yo o na groupe na yo et répéter na lemba conseil ni bien et lo ni ne teyo na mambo et il présent ça et teinga kaka
tozala na bango na ekenge ndenge groupe na biso toza nango tokozala na bango kaka na ekenge toza na bino na ekenge. Donc na salue bandeko na nga nyonso ya groupe toza na bango Papi Mboma, Ado Yue, Indira la brésilienne, Kuku Toya, nani bandeko nyonso ba Karine Mokonzi na kin la baronne 3 fois baronne Anelka ba Fossette Anelcation masa nanga Sim Cecile na kati ya Allemagne. Donc batu nyonso bandeko na biso tu ya Angolia nani Chichi Bola, donc bino tout et Jogo na biso Junior Kabananga, donc bino tout LL Trésor Loi, donc bino tout bandeko na biso ya groupe na biso Rihanna Domingos babi Rihanna Domingos yepena cheftain na biso ya groupe quoi. Donc biso tout baona tangi diva baona tangi na baona tangi te. Donc boye baki on est ensemble toza na bango kaka na kenge groupe kitoko et sola chitoko. Merci beaucoup. Merci. Et puis on a profité de l'occasion pour na ebisa bato balingara musa to ça là il y a un truc qui se prépare na bande ko na biso bana idée na bango ya bien bana projet na bango ya bien ba solliciter nga to travailler na bango donc kalate ba ozapena un film produit, réalisé, écrit, mis en scène par des Congolais, joué par des Congolais. Et n'a profité même ça bon base déjà mis thème au kitapo un travail bien fait na bande qu'on a mis sur le raba aftankie na ratia 3 PC ba mbote ndeko na biso mususu kombo na éviter Ariane. Donc to préparer pendant le moment ya makasi koleka. Donc et puis na bato ba sepelaka na musala ya Duche Kapanga ours blanc mobile ya pembe bo s'abonner kaka na chaîne YouTube Kapanga Duche place wapi bo vivre ba vidéo nyonso ya groupe fait de l'amour déjà na chele bino au-delà de la souffrance bo consommer yango après yango bozwa mokili ya lelo après mokili ya lelo bozwa ba petite mascara na ebisio Lamine ya somo mais yo kwitino mabe yo nanyo peksa théâtre yo nanyo peksa yo kani bende no tuka kwitino mabe non kwitino mabe. Merci na Adil Ondole le célèbre le plus beau. Merci parce que o aide biso to comprendre qui est intellectuel et qui ne l'est pas. Merci. Merci beaucoup. Babi Kamite pour mon appel émission ya Lamine Duche Kapanga bientôt. To gozoeka ne bana ki boloba ki Duche Kapanga ado chaboy ba kisio ba kisite ya simio ba simite. Yango to gozoa pe. Kwitino mabe bote mal tokene boto luka Jennifer ya bata makana efra ko lutumba to luka nanu ye lutumba ngo tokene ko luka ye lutumba biso to luka biso lutumba to luka ye ko luka to ko luka lutumba ya ko luka babi Franco akomo kima nae Franco akomo kima na ko kima polani parce que Franco bote kindibu balobi ya kana micro babi Franco komi kuna to na joko tuni na kabato kasi kitabu to zoyote lutumba la beauté image zola baba mona Franco lutumba o madilu yo na makambo wa voilà tout à l'heure nous sommes sabino tout ça na tournage ba comédien au ba toujours ça na bango au ba toujours ça na bango na yimoko présent Jennifer Franco lutumba le Vesimao madilu système ba binyon sokaka ye mais na bambe sous Kofi mais non tout ça ba mikolo na no po ya la kurutu boni monsieur Jennifer. Ouais, très bien, santé très bien monsieur Lamine. Boni nzoto. Nzoto très kitoko tani na ça. Est-ce que tu as dérangé dans le tournage? Non bon, ya musana bisote. Bisote ba ta médiate. Ce que sengi to ça la émission rona oye to ça émission. To monito to la tournage. Tout ça ba petite musu bazala ba outil 3. Petit la rouge à outil New York.
baye kaka po batourne na biso mwa biloko oyo tosala mikolo oyo et puis baye okuta na fête ya saisai mbala moko ndenge saisai abimi togani te. Ah, les gens n'aiment pas les gens. Vous avez des commentaires à Robimate. Vous avez dit que vous gagnez quand même. Tu gagnes quoi? Tu vas bien, tu gagner. Oui, ben. Mais là, sur toi, Nzambe, n'a pas que non, ma caméra le kuta, les a monté. Vous comprenez? Il y a des trucs qui m'ont monté et simbité, c'est à Zalibanda. Déjà, moko déjà, quand ma soeur sa pakata katinga ma braza na boîte. Moko kimi déjà. DJ Rissel. Aza suna kini ta kini. DJ, you will be DJ Kim. Ah. Moi peut-être Jennifer vous a bien formé. Oh, mais là sur on a bien tous les jours. Tout sur na ça y tous les jours. Na zona c'est ça tous les jours. Voilà. Moko ça va no pakata. Donc match zongi sur côté na ba. Voilà. Ouais, peut-être Jennifer tu éviter conseil nini susu o ko pesa na ye parce que no kaza bof na yo. Voilà, et que bof. O ko pesa fisson nini. Plutôt bien c'est tout comme fisson, on peut se comme conseil on peut ça na fisson bof na yo. Ouais, dans le bac de temps avec la personne bino soko bimisiko zala maele. Yebani akotambola, yeba osombeloko eza yo amwa sona bana na yo. Ezate pona mukili mo mona keno fisson sali boy. Donc mamsu ba ya katwe ki jalousie ba ya pe na kati wana. Vous comprenez? Est-ce que mbalo so sombeloko na yo ya yo. Ko beta mo gonga sudi balabala te ko na sombi bona sali bote, ba jelo ba trop. Siko zala maele ya osala makamna yo. Zala maele ya koliana na webi na koliana na mena nani. Vous comprenez? Donc, fils soit bimi. On a bien chaque jour, on a consacré chaque jour. Asa mutu, ah mkola père de famille. Asa tout le monde mketi robine le bogo, salabu non. Yema ogoye bani na osala. Donc, asana se ngotro ndenge ba via de bata Londres ba bengi fenga do sa bengaki, via molisha kwa bengaki, engame sa so ba bengaki, salon Celino na Londres. Ba bengi mere vala bengaki, docteur Papi Musui. Ya papi a bengaki. Et papa Vincent Piana, babengaki, en tout cas, to sepeli na sorti ya fisson saïsaï. Et ça le plaisir. Il y a Claude Mungita, Baba Mungita, abengaki, il y a pas sepeli, André les États-Unis kuna sepeli na il y a Bombo Fifi, Bombo va sepeli ndenge saïsaï abimi. Donc ça le plaisir à trop. On a en France, c'est la fin Mbala, à partir de Turquie, à Turquie, à partir de Turquie bengi. Ah bien, on a eu qui ça abimi ngabi kitoko, ba kika manda docteur John Maonzo et puis petite sœur Nelly Gâteau, moi ça mundele mbane ko Gâteau, François Gâteau. Donc on a bana bango, Bertrand Gâteau. Donc c'est pas l'indenge tonton bango c'est abimi et c'est le plaisir à trop. Donc c'est ça quoi. Message nous peut ça naie maman sai maman naie oya botaye moi ce n'est nanda ko tout le monde maman mukolo ana okene ba tribunal trop conseil nous peut ça naie maman naie pe ndeko na moi si moi ça bon ndeti na maman vraiment maman la sai ki aza maman moboti mona bandi bana makambe bana tina suka azalaki wana ozala zala tina ndenge ba libérer sai et puis Vérone azawana azabe maman moboti bana kati ya mbani na ye ba kosemba makamtanga mbani na songi ndako fo ayame na boboto atie motema okita masolo na ebeta masuku tuti na ndako na bango babo masolo na po ya masolo lukuta babeta monte po bana baza mike na ndako esa bien te donc ba effacer image wana ba yoka ngo kutsute donc courage nzambe aza juste so nzambe agi juste mbele mona so ya lukuta mbele to mona na ndenge mususu mo tiko nzambe aza juste c'est Zalibanda bango ngo pakata donc justice zo na bango sikoyo toko buki lokuta zala wana pourquoi conseil makambo pourquoi faut pas yeba pourquoi bango c'est ça qui liste ekiri wana po babeta makambo lokuta ndenge wana osomona batamukira babeti maboko bakangisa ya ko bimasute za muyibi mutu somona ba yibi basket o c'est yibi servette pourquoi ça va tout na niveau wana faut quand même respect zala osomona faut respect zala ndeko po ko ça tekbo muta musika ben akoya na ye po poto mutu ça batakini ba visa on a bien dog no ke vendre na kin ba ebele baza kunati mona za na dog ma vendre na kuna le nti na tanga ba komona bango donc les angote ko soko yo za koto omoni yo za na paradis o baza kuna nde ba so ndenge te biloba loba ya mabe vome na mukili liaka mingi mais ko loba trop eza mabe vome ko za non po yango na loba ka na bo ke lomo kwitino mabe na nyango puta Jennifer no to ka kwitino mabe to ibate na su kwitino mabe wa ndenga za na yebi ke kwitine mabe biloba loba zo loba trop mobala loba bongo te yo moko bandaka bato ta ba répondre yo obando benga bato ba côté là yo on a ba petit nanga ba ko ba to bla bino mabumu wala petit ba so bino oh est-ce la petit on va tinda ko
bapesi basi nokende bunda kuna kende luka makambo kuna non biso tofingi te tolobi mabe te te tozorépondre kano kuti no mabe soigner langage soki ozaka finga bato ebembe nde ozanga bato bakotiola ebembe na yo luka balelo nde baleli tona kodinda te te odina te wana bato nanga bamine nanga bayebi bango basaka na bafelo wana mai baodina te nde baza wana koluka te na matanga na yo bayina yo nakoya matanga na ye te matanga na okufi bato baye penda oza comprendre tane baleli tolele pauvre babia toleli babia partout awa tane toleli viking toleli partout awa tane baleli frère moloto na kini oza comprendre luka balela matanga no be bongo koluka tika aye aza kofinga bato matanga no tokoya te aye tokoya te matanga mabe zala mutu ya bato respect nango mabe te respect réciproque yo amona moke soki aleki na nga nalingaka te lamini yaka non fona bengo na respect po yo boya na respect soki nga na manke yo mpo omanke nga eza mabe mabe donc écoute no mabe. Voilà, merci beaucoup, président. Tout ce qui est contenu dans le tournage. Merci Lamine, vraiment merci à trop. On a pu si beauté image, salam naye. On a pu merci, nous avons eu dans le tournage. Et puis la bosse santé, si belle, donc on a pu si beauté trop. C'est moi le tour pour Lamine. Donc il y a ça ben moi aussi na yo parler. Alpha donc on a bossé écouter Alpha. Bon na muke na bango na Alpha pour na muke na nini te la terre ne fait pas l'homme. Musala neza pas Alpha. Montant au kitoko Alpha. Yo mo yeba bloto sala montant bena kitoko. Botazo filmer yo montant kitoko. Batu tout baninga biso to compter toujours côté ya batu qui ba voiture la beauté voiture ni les yeux là ya tout au pamba. Et comment Franco ta négocier. Or to sega ta temps en arrière. Donc to kuta na biso tout wana. Pour la groupe Janify batba c'est là. C'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui m'as envoyé film maison bientôt là et na site autre c'est micro de l'autre c'est micro na poto pas la mine base c'est là Janify ya Beni Mokila et titre ngo l'autre c'est fait mitona Janify ya Beni Mokila base Janify ya Beni Mokila ba redécouvrir on a katiti vous comprenez ba redécouvrir na katiti banane bactéries ba na katwana ba mo le mo ka fait mito bo ki wana na po ba avant goût base c'est là ba mo na ngwana donc Janify ya Beni Mokila et puis base de la film bientôt Zobima c'est toi qui m'as envoyé ba osom bango ba kotala na kin la pesa 60 sambote na kin la pesi ping pong e bambote dans océ maman Dorothée Kinzembe maman na biso ndoi na yaza na Bordeaux maman Dorothée Mafuta voilà tantine vraiment tantine Dorothée Mafuta bambote trop biso za ba gros bisous na Bordeaux na koyaka Bordeaux na kobeta tour ndenge salaka ka et puis papa Daniel après c'est mbote na Jean Daniel na Danosé la Sconify Andy Fay Chaneli Fay Deborah Fay et puis Victorian Fay na a petit tressé à mon abota na cheta wolo na lokolo Richard Luka on a bossé na musika chef d'entreprise Didier Makengo pire petit frère ya Laurent Makengo bambota trop biso to compter tournage. Merci. Donc kuitine ka mabe. Kuitine mabe. Voilà, merci beaucoup. Tu as souka émission na biso. Merci beaucoup na biso fana ki waki tana bango ya kolanda la mi dans vos jeux de Saint-Esprit. Là ça rabino toujours beauté ki ndimbu beauté faire les métis. Babi les métis noirs ba cameraman. Babi mwana mobala kitoko Dieu merci ba lobo pour sa chance. Babi mutu na tana yo datin ya beauté ki ndimbu beauté fait là. Babi métis noir ba cameraman. Mbote ya trop mo konza ba image Alpha Goffin image sage. Babi les meilleurs réalisateurs. Les meilleurs réalisateurs Alpha image sage motema ya Myriam bambote ya trop ce que vous allez na besoin TV na André Petotano ngati allemand bambote ya trop ambara kuzia masizodo saka nango bambote ya trop na bosanité Aron Bitoga ça doit medi motema ya Bugit na bosanité venanga la disilu ya basilu la dibi ba forme la disilu babi venanga ce que vous allez bambote ya trop babi mère Mireille na kati na salon bambote ya trop na bosanité balobi ba veo ba sola kitokos batutu lelo ba bila mojo mabanga te ezani toujours mbote na repeta toujours na fisson sai balobi yo moko mona kiti na kati ya prison na ne kolandela na zo benga yo même frère même kutu na batutu ba na prison no mona no landela yo merci beaucoup fisson sai totika kiote oyo za tozo ba ndeko no ba comédien pour
oyo kane ba pesio conseil kane ba lobby non c'est ça là qui merci beaucoup na famille ça ça merci beaucoup na maman boti ça maman nzamba pambola yo na siko zali nzamba bakisoro ya mingi ndungu tike mwana na hotel ni na ba tribunal ni na kati ya prison no kene mingi na moi si ya ça maman Véro moi si ya Fisson ça maman Véro ba mbote to siko zali oh tika ki mobile na yo tozo lambele ba semoule ba boule ba minene na ba légumes wana ba bio na bio tika mobile na yo te mbote toujours na Adam Suluzolo le coordinateur à poto na poto mbote toujours na Djibril Véro Ngiaba mais siko comme ya Fiston mafinga donc comme ya Ngiaba to bombi comme siko Fiston Véro Ngiaba mavinga donc mbote na mabeya na viwawa merci beaucoup balobi ngana bosanité flosi belle babelle balobi de Janifa ya lobaka oya baolaka lami donc c'est monde motema nanga moi c'est nanga moko balobi merci beaucoup naye merci na tous les comédiens oh nyoso ba na poto venga Dios ngat na Londres ba maître Pai mamangwaou ba molai balobi tous les comédiens tout le monde bolingo na bino nde bosene Fisson ça botika qui était Djibril Kitan babi les meilleurs cameraman à solo babi les titulaires na kati poto na kin ala toujours na Cordon Adams mbote toujours na groupe nyonso ya poto na Kinshasa na bosanité balobi journaliste na biso moko na kati na poto la brune original babi la brune original bo mona ba missionner bientôt azura te ba maman te ba nyonso ba couple ba jeune tout la brune babi original comme il y a un micro original, bambo théâtre, tout tournage na biso, bye, ciao.